Pourquoi bayindo olingo linga te ndeko na ngai ozali toujours na kati ya bokoko na bokoko bayindo oyo epesami na ndeko na bino kongo anenga mwana ya fumuki mbangu miso toyeba makambo nini bakoko na biso basalaka lelo bato baza kolia baza kolamba kolia meme bapaster baza koteya na baeglise me mpo bateya bokoko balingi yango me alienation ekoteli bango baza koteya makambo ya nzambe ya bapaya directement bandeko na nga toza moto mpo bato ebele lelo bakomi koloba te me biso bakongole toza mpena modi bakongole mpena toza na malédiction bakongole likambo ngi nango biso tobongaka te bakongole tobongaka te parceke toboyi bakoko na biso. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission bokoko ya bayindo nzambe apambola bino ya bino ndeko Kongo alenga mwana mfumu kimbangu. Bonjour na mabota na bino pe bonsoir esika nyonso to video kokutama na bino ba joyeux Noël ndeko nyonso to bafetaka Noël joyeux Noël na bino o pe bafetaka Noël te en tout cas mokolo malamu mpo na bino. Boyebeke ya solo mokili ndenge salama ye moko nkolo oyo apesa biso mokili oyo atinda biso mpe na mokili oyo bandeko na nga asala mokili yango na ndenge na ye. Tozomona na kati ya Kinshasa tozali na moi makasi 32 degré 33 moi mpenza kosakana te mpe bamvula mpe ezali kobeta ebele kasi ya solo biso awa na mikili ya poto surtout na Europe bandeko tozali bongo na hiver oyo tokomi na mois de décembre hiver mpenza baneige ekweyaka partout epai na epai na Australie kuna mpe bango mpe baza na ntan na bango kotala mpe kuna bato bazali bongo na Asie na Chine na Japon bango mpe baza na ntan na bango na États-Unis mpe baza na ntan na bango donc mokili ya tata mokili eza na badifférent batan oyo ndenge yakela mokili na ye. Donc yango bandeko calendrier oyo tozali kosalela mokolo ya lelo bandeko ezali presque na bandi ba 5 à 6e calendrier oyo ba européen bango pe basala na ndenge na bango. Donc calendrier tozo kosalela lelo ba allemand basala ba changea donc ba européen to lo ba en particulier donc ba européen. Mais biso pe bafricain bandeko tozalaka pe na calendrier na biso. OTEP, savez-vous que les Africains ont aussi leur calendrier? Il a été reconnu par les historiens comme étant le premier calendrier de l'humanité et il sert de modèle aux autres calendriers. Il est véritablement le seul calendrier intelligent qui ait existé dans l'histoire de l'humanité, d'après le mathématicien austro-américain Neugebauer. Un calendrier n'est pas seulement ce tableau en carton que vous accrochez dans votre salon et qui est plein de publicité, c'est avant tout un système de mesure du temps. C'est pourquoi chaque civilisation a mis au point un calendrier basé sur le mouvement du Soleil et de la Lune. Ainsi, il existe le calendrier chinois, indien ou hébreu, qui sont plus vieux que les calendriers grégoriens ou le calendrier musulman, qu'on appelle aussi calendrier égyrien, qu'on utilise aujourd'hui. Le calendrier africain, qui est actuellement en l'an 6258, a vu le jour en Égypte antique. C'est un calendrier solaire où l'année est divisée en 12 mois de 30 jours. Ces 30 jours sont divisés en 3 périodes de 10 jours. 3 saisons de 4 mois chacune se succédaient au cours de l'année et correspondaient aux fluctuations du Nil ainsi qu'aux récoltes et aux semences. À la fin des 12 mois de 30 jours, on ajoute 5 jours supplémentaires que l'on appelle épagomènes pour compléter le cycle solaire de 365 jours. Les jours épagomènes ont lieu le 4 biso bato tozali ko héritier yango. Yango bandeko langa masolo tokosola lelo ezali le 25. Boyebi ke mboka na biso soi-disant ekoma pays chrétien. Tokoma ba catholique, tokoma ba protestant, tokoma
bakimbangi c'est chrétien. Donc bandeko to changea nationalité ndenge mindele ba imposa biso. Tango ngai ndeko na bino Kongo alenga na memeli bilo masolo ya lelo bolanda na bokebi po émission bokoka bayindo de retour to zongi lisusu po bandeko mingi baza kotuna tuna kaka me Kongo alenga likambo nini émission bokoka bayindo tomonaka yango lisusu te okei wapi yango bandeko ngai nazongeli bino po tobetaka masolo oyo ngai nayebi yango ngai nakoyebisa bino oyo mpe nayebi te bandeko baoyo bayebi bakoki koleka mpe na émission mpo toyambaka bango mpo masolo ezali ebele na likambo etali bokoko na biso. Bandeko na ngai émission oyo bokoko bayindo bato bayebaka te bamonaka émission bokoko bayindo jo wana Kongo alenga boyo azalaka ndoki to azalaka nini koma Eugene Mobimba alobelaka bokoko. Bandeko na ngai émission oyo toyaka mpona koéveiller conscience ya biso ba peuple congolais yango moni bandeko nayaka kosala émission oyo mpona valoriser bakoko na biso parce que bandeko to mata to kita mokili ebandi lelo te ebandi na mobutu te mokili ebandi na kasavubu te mokili mpe ebandi na mfumuki mbangu te kasi ya solo mokili ewuti mosika me ye moko tata mokili mpe mozalisi ayebaki ke yo koya na mokili akotinda yo ngai mpe akotinda nga ye mpe bakotinda ye yo mpe bakotinda yo mpo mokili ezali tour à tour ndenge biso tozali korene lelo na ba 2000 oyo bato mpe bakoya deja na 3000 basi babongisaki bango bakoya bandeko na ngai bokoko bayindo toyelaka bino ntango nyonso to masolo bakoko na biso ya yambo ba grand prêtre oyo basimbaka mokili bango wana na nsima oyo basimbaki Egypte bango wana na nsima bato basivilize mokili bato balakisi mokili mindele te bato oyo baza na nsima bango nde basimbaki mokili nde bomoni bango bafaraon oyo baza na nsima bazalaki na bilongo lokola ngai batin clair lokola ngai bazalaki mpe batin français ya mwindo ya bleu ya makasi bazalaki me bazalaki bayindo bato mwindu lokola yo na ngai basivilizaki mokili bayebaki sekret ya mokili minda oyo tozali komona bampulu oyo bayebaki kosala yango bango bato babandaka yango na batrone ya bafaraon courant ezalaki na Egypte bandeko na ngai biso bato mwindu tofongola miso to comprendre makambo nini ezali koleka na mokili bakoko na biso ntango bazalaka na Egypte bayebaka ke ya solo tata mozalisi wa likolo na se oyo biso bakongo tobengaki ye mpungu tulendo baluba babengaki ye mvidi mukulu bakoko na biso wana ntango bazalaka na Egypte bayebaka ke ya solo soki babimi balamuki moi ezali mpe molimo moi yango nde kotambolaka na biso oyo epesaka biso énergie na nzoto so tolamuki yango omonaka lelo na moi donc lelo na moi na moi naliaki bien te na moi nazalaki fatigué na moi donc moi mutu apesaka biso énergie
yango bakoko na biso babandaki kotala moi mpo basengaka ye oyo bakoki kosenga mpe moi abandaki kopesa bango. Apesaki bango mayele, apesaki bango eloko nyonso basengaki. Bakoko na biso kaka oyo boza komona oyo basivilize mokili oyo. Balongwe wana na kati Egypte baye kosala ba royaume. Ba royaume oyo basalaka bandeko na ngai biso to heritaki oyo biso royaume na biso babengaki yango Congo. Yango biso to kolobelaka lelo. Na kati ya royaume na biso ya Congo bandeko na ngai Nzinga Nkuvu azali premier roi te. Mindele bayeki kokuta biso deja to bandeki kokoma. Toyebaki kokoma tozalaki na écriture na biso. Mindele bayeki kokuta biso toyebaki bokeli mpe mozalisi wa likolo na se. Bandeko na ngai bana Congo, bana RDC, bakongwa. Yango moni Mangongele abandaki kobenga ngai Kongwa, apesi nga kombo na Kongwa Lenga. Que son âme repose en paix, molimo na esika ezali mpungu tulendo azala nango ntango nyonso. Bakoko na biso soki balamuki na tongo lokola bazalaki deja baheritaki deja héritage ya bakoko na bango uta Egypte, bayebaki secret ya moi. Ke moi nde mutu apesaka biso énergie ya nzoto pe apesaka biso bwane ya mayele na moi. Bakoko na biso bazwaki mayele wana babandeki mpe kosalela yango. Mayele wana bazalaki nango. So balamuki na moi bakei basambeli bakumisi tata mokeli mpe mozalisi mpungu tulendo batali likolo mpe babendi kosambela ye. Royaume mosusu ezalaki te kaka royaume ya Congo bandeko. Ba royaume mosusu yesika oyo ye wana bamindele bato bakreaka yango. Tozalaka na royaume Congo. Na likolo na biso toki na royaume Ghana. Na mopanzi toki na royaume Ben na Mali. Oyo ezalaki ba royaume oyo yaki pe ya makasi mais royaume puissant yaki Congo. Oyo balibota donc ba famille ya ba pharaon o ba yaka na Egypte ba na Soudan o ba ko sala royaume Congo wuta na Nimi Nkangala avant kutu Nzinga Nkuvu roi Nimi Nkangala. Bandeko na ngai tangu bakoko na biso bandeki kosenga epai ya moi moi bandeki kopesa bango. Soki bakomi na pokwa basengi epai ya sanza ye mutu bandeki kopesa bango po molimo na bango ya pokwa ebata epai ya sanza aleka na kobatela bango babandeki mpe kosenga epai na ye. Bakoko na biso babandeki kokota na zamba na moi basengi ava bakota moi akopesa bango oyo bango bakosenga. Soki akopesa bango bibwele akopesa bango biloko ya kolia akopesa bango mpe mayele mpo banzete mpe elobaka epai ya bakoko na biso bandeki kosenga mpe pa banzete epai bandeki na likolo. Bakoko na biso bayebaki sekret ya bandeki. Ndeke nyonso aza na symbole na sine na ye. Nyama nyonso koko na bakoko na biso bayebaki banyama nyonso basekret na bango na minoko na bango balobaka. Tala monene ya bakoko na biso bazalaki nango. Bakoko na biso na butu na sanza baza kosenga mpe molimo na sanza bandeki kopesa bango. Na se ya banzete ba masque d'esprit bandeki kobima molimo. Lelo ebimaka susu te ekoma ya mabe. Mais na ntango wana kala ebandeki kopesa bango mayele po batonga bayeba ndenge bakosala ba masque de maison bakopesa bango biloko ebele oyo mindele baya bayiba yango bakosa bango babotola yango. Donc bandeko bakoko na biso basali makambo ebele. Kosambela mundele te mutu aye kolakisa bakoko na biso
bakoko na biso bayebaki yesu te bayebaki ye te kombo wana ya jésus ezali kombo moko fabriqué par les blancs bakoko na biso basambelaka directement pa ya pungutu lendo lelo so totali kikongo ezali mokolo ya français français ka lelo oyo lelo bapoliticien na biso baya kobeta tolo na bapaster na bato ebele lelo oyo soki ayebi français aza komona yango ke monoko ayebi yango nde eleki balangi nyonso to eleki meme na langi oyo tata mokili apesi ye aza koignore yango me kikongo tobengi kiyombe eleki français na mokolo mpo kiyombe eza langi ya kala ya bakoko na biso ya kala ya bakoko na biso botala lelo bayombe oyo bazokipe tshela seke banza botala monene ya bakote wana nyonso tu ya Congo central monene nyonso tu ti eye na kabinda ti na bakote ya bapoint noir ti na balubomo langi nini balobaka kiyombe yango esali balangi ebele ya bakongo mpe chiluba kiyombe kikongo kaka tobenga en général yango esali ki-japonais na ki-chinois. Parce que la ville de Rome existait déjà, tout ça existait déjà, avec les palais, avec tout ça. Et ce sont les Étrusques qui mangeaient couché. C'est-à-dire que quand on vous parle de ce peuple-là qui a inventé le latin, parce qu'ici, vous avez des gens, quand ils parlaient latin, ils ont l'impression qu'ils ont quitté le monde nègre pour évoluer vers le monde blanc, alors que des gens qui sont au Congo et qui parlent Kikongo, Chiluba, quand ils apprennent aux jeunes dans les facultés européennes à parler le latin, qu'est-ce qu'ils découvrent? En fait, ils parlent Kikongo. Et c'est pour ça que les linguistes même européens qui se sont penchés sur la question, ils ont reconnu, et c'est la génétique qui est venue trancher cette affaire, en montrant que, mais en fait, ils font pas partie de l'ADN des Indo-Européens, c'est un ADN de gens qui étaient déjà là. La langue est belle pour moi dans les pays d'Afrique, et ça, la langue est Congo, et vous êtes dans le Congo central. Oh, le panzane ke na bandundu, et changer ba dialecte nango ti, et comité le panzane na ndenge nango. Qui soyez les attributés, ezali tribité, ezali Rwanda na époque wana bazo sala béchange na Soudan na bandibu tant babotola ki biso Égypte todo ça l'échange à partir de l'échange wana ba langue ki Congo na ki arabe et comme qu'on se mélanger yango lelo sala ki Swahili tribu Swahili les alakate tribu Swahili les arabe boye sanga ba Swahili dango tribu na bango zakawa ezati ba koko na biso bayebaka oyo to bengi nzambe même mo nzambe to yebite za na munoko nini so kena ki Congo ba koko na biso bana ko benga kaka mpungu tulendo langa bachiluba tango ye komi mvidi mukulu mais soko ke lelo omona ke baluba babosana mvidi mukulu soko ke lelo na bakongo babosana mpungu tulendo soko ke na bangala mama mbangala oyo asala tribu ya bangala kuna babosana nzakumba so kela basoyele pe kuna lango basalela biso kuna na Congo na kota Kivu kuna bango pe na lango wana bakomaka kobenga Mungu Baba biso no tokomaka nzambe parce que mindele baye ko imposer biso na ba 1400 mais ya solo avant 1400 bakoko na biso bayebaki secret ya moi bayebaka diamant ezali pierre mabanga pierre sacré oyo même na likolo même Satan ayebi kutu diamant même ye moko mokeli pe mozalisi ayebi utilité ya diamant ba pierre sacré ba or so botali même na ba film o mindele baya nango bokomona ke ye moko Satan le diable soko tali biloko na lataka omona
presque eza na bapierre sacré bamapapu na ye omona ke non eza na badiamant baor badoki ozosentir ke non bapierre sacré wana me bakoko na biso bato bayebaka yango ke eza na se ya mabele bayebaki yango ke eza na se ya mabele donc bandeko mpo na nini lelo biso toza koyeba susu bakoko na biso te mfumbwa oyo toliaka mfumbwa bitekuteku oyo tobengi bandunda pinard bandeko na ngai banani badekouvraka yango banani badekouvraka ke ya solo oyo ezali mfumbwa okoki kosangisa yango tie mwamba mpo biso lelo tokoma kolia mfumbwa madesu ozwa tomate otie oza kolia bakoko na biso bato bayebaki kosala supu oyo tozali kolia lelo na bapolitisien lelo baza kolia babiloko baza kolia bapondo ya matamba bandunda ya mai bakoko na biso bayebaki sekret ya mai na se ya mai bayebaki sekret ya bambisi nyonso bakombo nango te mbisi oyo boye oyo kolia te oyo boye nyama oyo kolia te bakombo nyonso banyama bakoko na biso bato bapesaki ya mais pourquoi sikoyo lelo bato oyo toza komona na nsima bakoko na biso oyo bafaraon oyo bacivilize bokili oyo basali Europe basali Asie bakoko na biso bato ya liboso bavanda na mabele oyo toza nango lelo oyo Europe oyo bakoko na biso bato mwindu bato bayaka oyo kovanda awa mpe bazwi libota oyo toye oyo bamindele oyo ye nsima toyebaka te bauta wapi bandeko baya kokosa biso ke ya solo biso touta bato nyonso to bachangea tochangea baforme tozalaka bato mwindu apres nde tokomi mindele mpona malili Antonio alakisi biso alobi ke mutu mwindu aviva na mokili pardon pendant 136 000 ans mutu mwindu ye moko na mokili mobimba pendant 136 000 ans tovandaka na mokili oyo Antonio lelo ye wana bamindele baboma ye mpo nini abimisa basekret nyonso to Egypte ya mutu mwindu 136 000 ans biso moko na mokili mobimba bandeko na ngai bafarao na biso oyo basali makambo ebele baroi na biso ya kala basali makambo ebele me biso lelo toignora bango yango omoni biso bato mwindu toza na pasi il faut tobima na bareligion catholique eye mpo ebebisa kibo biso bakoko na biso bayebaka nango nzambe apesaka bango apesi bango mayele bayebi makambo ya nzamba bayebi makambo ya kolona bayebi makambo ya banyama bazali koyokela bango bayebaki seka kosola na nyama bayebaki makambo ya mai kokende na mai koyiba toyebaka na biso ko makambo ya koyiba toyebaki yango te okoki kotika saki na yo meme ya fufu meme biloko na yo okoya kokuta yango na tongo kimoyibi toyebaki yango te kombo kimoyibi toyebaki yango te kindoki okoya koloka bato mondoki ezali savant epai na biso na kikongo ndoki bakoko na biso nde bayebaki motema lukundu ya bato jalousie oyo tobengi lukundu soki bakangi yo oke kosala moto mabe nde tolobi ndoki oyo bazosala bato mabe ya koboma bato meme na bafamille bandeko na ngai bakokunda yo mobimba bakokunda yo batimo yo libulu bato baye ebele bazwi yo bakundi yo mobimba yango omoni kindoki wana koluka bato ezalaka te ntango mundele aye bandeko nde abandi sikoyo kodiabolize biso asali tu
azwi basekret na biso nyonso to bamaske nyonso to tozali kosenga mpo epesaka biso mayele na kati ya zamba na butu mayele wana nyonso tu bamindele bazwa yango mayele ya moi mindele bazwa yango mindele biloko nyonso tu baza kosalela lelo basekret eza kobima eza nango ya bango te bazwa yango epai na biso bazwa yango epai na biso ezala bafizeti bamataka likolo wana bakendaka astronome bazotinda likolo tu wana bandeko mayele wana epai ya biso bato mwindu baasiatique bazwa mayele epai na biso bato mwindu nu biso nde bato tosiviliza mokili biso nde bato ya yambo nzambe akelaka na mokili mpungu tulendo akongo yango moni kombo kongo moto akelaka yango apesaka yango koko nzinga koko nzinga oyo azalaka cousine ya nimi nkangala me ti lelo bandeko barekonetaka ye te mindele mpe balingi te tokomaka yango avec lettre k po lettre k epai na biso bato mwindu eza na signification monene bakuta écriture epai na biso écriture na biso oyo bakutaka epai na biso ezalaka ndenge oyo bango bamemela biso te mpo bango badeforma yango écriture oyo biso toyaki kopesa bango en Europe ale bango baye nango epai na bango me bango moko baoccidentaux baza na écriture te soki otuni bango no bapesa yango nkombo écriture arabe me kende mpa bandibu baarabe baza na écriture na bango me bango soki bapesaka oyo biso bapesa bango écriture arabe mpo na nini mpo na kokosa biso Congo lettre K nde bakomaki mbangu lettre K wana ti lelo mindele balingi te tozongisa yango baautorité na biso babangaka mpona kochange nkombo ya Congo tokóma différent na Congo ya Brazzaville mpo eza nango ya moke me biso tozali grande nation Congo eza ya bakoko na biso bakomaka yango na lettre K ndenge balima bakomaka yango histoire eza molai me namemeli bino masolo ya lelo mpona explike bino ke bakoko na biso il faut tovalorize bango totikaka bango te bazalaka kati na biso yango ngai nakumisaka na ngai bango nakumisaka bango nakumisaka bankulu na biso tobengi bancetre bankulu na biso baenvoye nakumisaka mfumuki mbangu mpo ata envoye na nga mvuluzi mobikisi oyo aya kosukisa bamindele dernière mvuluzi na biso ye wana yango moni bandeko lelo oyo tokóma kofete bafeti oyo mindele bamemela biso soki lelo boza komona ke afrike eza kobonga te eza kodevelope te ezali parce ke biso moko toza kokomprendre monene ya bamakambo na biso te oyo tata mokili mpe mozalisi apesa biso mokolo kaka biso bato mwindu to bakongolais tokokomprendre monene mpenza ya mpungu tulendo mvede mokulu nzakomba mindele basuki omoi nde bazosuka na basénégal bapaye ebele oyo bazosukisa bango parce ke bango bazokomprendre baréalité yango moni bazozongela kibo bango me biso na Congo ti lelo banda baautorité na biso ezala baautorité na biso ti lelo soki olandeli bango omonaka te ke jamais kutu bafetaka ta fete moko boye bakomprendre bayeba bancetre na biso rien kobanda na président de la république ti okiti baministre gouvernement bandeko bonoraka bango te jamais me mabele wana ya Congo yango ozomona bamalédiction basalite salite na Kinshasa ozosanti ke capitale mobimba salite donc ozokomprendre te bafulu basalite eloko nyonso bazosala ezosimba te mabele ya bato tata mokili atikili yango apesi libota moko boye tovanda wana bino bokomisa yango ya bino
botala bino moko bandeko na ngai ndenge lelo peuple tokomi na pasi tala bino moko lelo misère tala bana oyo ya bakoko na bango batikela bango mabele tala pasi tokoma nango tala pasi botala population lelo ya Congo tala botala population tala mabele mboka kitoko me tala population tokomi plus de 100 millions mais l'autorité bazo kokoka te pona nini parce que bato oyo bapesaka bango mabele wana bango baza ko ignorer bango yango boza komona lelo misère za makasi pasi ezali makasi parce que mingi bakolobaki ya solo bongo bango bato yango bolobela bokoko eloko ni bosala na Congo po parce que congolais babebisa biso mentalité tokoma aliénation ekotela biso na kati donc makambo ya malamu congolais amonaka kaka mabe congolais amonaka kaka eloko nyonso oyo ya malamu ekoki koyede ye aza komona yango kaka mabe botorité na biso bana na problème makasi parce que jamais mokolo moko bafeta fete moko bahonore baancetre na biso mais mpo na nini bamindele basalaka yango mpo na nini Poutine chaque année bakendaka kohonore baancetre na bango bamindele basalaka yango chaque année awa toza na kati ya Allemagne na Allemagne aonga mboka na vandi chaque année baroyaume nyonso toza na Europe chaque année bayaka awa na Nover tous les royaumes Europe tous les royaumes mokonzi na bango ezali Allemagne Deutschland bayaka awa na Nover ko honore koko na bango bayaka awa balinga te bato baya parce que ezaka basekret moko spirituel basalaka makambo moko donc moto okokoma wana te bandeko ntango natalaka makambo bamindele bazosala naye kotala biso bato bwindu esala nga pasi parce que naza komonaki ya solo biso mpenza baautorité na biso doki bamindele toyebi te bandeko tokosuka wapi soki lelo autorité na biso bakomi kohonore baancetre na bango bokomona bitumba ndenge okoma na mindele bakokomprendre ka bato bakoma comprendre il faut kohonore baancetre na bino il faut koyaka oza kotelema oza koloba eza nécessaire
olimbisi. Donc yango moni bandeko na ngai bakoko na biso bayebaki secret soki lelo tozongeli bango tokoyeba secret ya moi bakozongisela biso yango parce que ntango tolamukaka na ntongo eloko moko mpona sisa émission bandeko mpo émission lelo ya molai te ntango tolamukaka na ntongo bandeko il faut tokumisaka moi il faut tosengaka na moi apesa biso énergie apesa biso abatela biso pa ya baesprit nyonso tout mauvais parce que lelo mundele sa kotisa déjà diabolique esprit ya mabe ekota na bafamille depuis bakosaka bato bakoko na biso ya kala ntango babebisaka baroyaume na biso tous les envoyés nyonso tout oyo bayaka mindele baboma bango parce que bayaki koteya liloba ya nkolo ya mpungu tulendo tokeba na bato baye tolanda makambo oyo bakoloba te baboma bango koko kimpavita koko mafuta koko nzinga koko tiatia koko nzala mpanda koko vitakanga baza ebele baboma bango koko mfumuki mbangu koko kuyela oyo abota mfumuki mbangu abandaki kosalisa bato na kisa bokoko banzete nyonso tu me nani alobelaka ye toza moke kaka toza kondima bakoko na biso moke sur 100% tokozalaka 1% toza moke toza koreconnaitre bakoko bavaleur ya bakoko na biso toza mpenza moke 100% ya bakongolais 1% kaka bareconnaitraka bakoko na bango 1% kaka oyo bazali koreconnaitre ke oui bakoko na biso basala bazali mpe bazalaka na biso yango moni biso bakongo alenga bandeko ata oye posala mabe suka yango papa yebaka yango mutu aza nsima na ngai mpungu tulendo mpungu tulendo a Congo ye nde moto azalaka na nsima na nga oyo apesa ngai libota famille na ngai obana na mwasi na ngai nabelelaka ye mpe nasengaka mpe na mboka na ngai aleka na kolimbisa parceke bandeko na ngai masumu eleki mingi na Congo na RDC c'est vrai mokili ekomi na masumu sata aza komanifeste mingi me biso bakongolais topesaka deja tala tolamukaka baautorité na biso bapesaka deja ntango balamukaka miyibi kaka bango donc azobule bakoyiba ndenge nini bakokosa peuple oyo ndenge nini bamene ya kopeshe na baeglise bapaster ce sont des grands pécheurs lukuta ya kosakana te baza koteya makambo ya lukuta mpe baza koexploite susu peuple congolais bango mo bandeko na bango donc do biso moko kofingana bachroniqueur bajournaliste kofingana jalousie journaliste soki avance bino yo olingi oke kokota kisi mpo dimine ye na bafamille koloba te kindoki motema mabe bapere na biso na bamere na biso makambo basala toyebaka te parce que bango mpe basumu kaka bamama leki batata mwasi banoko bato masumu lukuta eza kati na biso na baleki tobotami na bango bandoki mitema ya mabe donc ozosentir ke no toza kotambola malamu te parce que spiritualité na biso oyo toza nango lelo eza ya mabe bakoko na biso babandaki kobanga mpe masumu malgré masumu ezalaka nango be bazalaka na dimension ya masumu oyo bakoki kosala te me biso lelo todepasa badimension tokoma koleka masumu na niveau ya kosakana te tala ti lelo ndeko na ngai na ntango tobandaki kokola lelo mpo finga mutu donc ya mama na yo to ya papa na yo bandeko ezalaki eloko moko ya kosakana te me lelo yo moko tala ekoma nango donc bato na réseaux sociaux mpona komona keno bato bazofingana okuna donc somo masumu eleki to
yango ozomona ke no mokili mpe mozali so likolo na se aza kofrape biso mokili eza kokende mabe makasi biso bato bazali kolobela ke toza na signe ya pe biso bato mwindo doki banoir signe ya pe eza mpa na biso me ekomi kokima pe wana eza susu te do ye moko nzambe aza komona ondire apanza susu mokili yango lisusu mpo masumu eleki bakoko na biso toboyi bango me na ntongo ntango tolamukaka ntango toliaka bandeko na ngai yango ngai ntango naliaka mwasi na ngai alambi ayeli ngai biloko ntango nasambelaka nasengaka mpe epai ya nzambe apambola bakoko na biso po bango bato baye balakisi biloko oyo tokoki kotiana biloko oyo lelo mwasi na ngai akoki kolamba ke ayebi ke pondu na kolamba yango boye to ndunda na kotia bo mpo ebima kitoko wana bakoko na biso bato balakisi yango mundele te mundele aza na ndunda aza nango te bakoko na biso balakisi nzete ya manga matiti ya manga ekoki mpe kosalisa yo so otiango na mai ya moto dongo ekoki mpe kosalisa yo bakoko na biso balakisi banzete nyonso oyo ekoki kosalisa mutu mundele te bandeko siko bato ya ndenge wana pourkui toignore bango mpo na nini tolinga bango te totala kaka bokoko na biso na kindoki te non bapase baza kokosa bato ngai nayemaka makindoki te oyo bakoko na biso bazalaki bandoki baye koboma bato ndenge bapumbwaka bandeko tobemelaki bino masolo oyo pote ya solo tata mokili mpe mozali so likolo na se aleka na kopambola ngai ute ebandeli nabelelaki ye tokomi na suka mpungu tulendo ya kongo vidi mukulu nzakomba apambola bino baye bazali kofete banoel en tout cas bofete kimia nzambe abatela bino baye mpe bazali kofete te biso nyonso tu ye nde moto akeli mokili azala na biso bopartage émission oyo ezali mpona koedike biso ndenge nini tokoki koyebaka toignore bakoko na biso te toyebaka ya solo bandeko bango bato basala biso tokóma lelo bango bato bapesi biso mayele mpe bazali na basekret spirituel ebele mpona biso mais soki toza koboya bango bandeko atuke ozala pasi botikala malamu ezalaki ya bino ndeko kongo alenga mwana fumuki mbangu mpe nasengi kimia na ye moko fumuki mbangu ezala kati na bandeko nyonso tu ya bakimbangise tobeta mabwaku te ndenge kaka tolobi ke ya solo religio kimbangise ezali ndenge moko te na kimbangu ezala biso bakimbangise toyebaka yango religion kimbangise ezali ndenge moko te na mfumu kimbangu eloko wana fo totiango na mutu toyeba yango botikala malamu tokutele bongo mbala nsima matondo mingi bokoka bayindo olinga te ndeko na ngai ozali toujours na kati ya bokoko na bokoko bayindo oyo epesami na ndeko na bino kongo alenga mwana fumuki mbangu miso toyeba makambo nini bakoko na biso basalaka lelo bato baza kolia baza kolamba kolia meme bapaster baza koteya na baeglise me mpo bateya bokoko balingi yango te me alienation ekoteli bango baza koteya makambo ya nzambe bapaya directement bandeko na nga toza moto mpo bato ebele lelo bakomi koloba te me biso bakongole toza pena modi bakongole pena toza na malédiction bakongole likambo nini yango biso tobongaka te bakongole tobongaka te parce que toboyi bakoko na biso